Mbote na bandi nyonso ya basi ya Congo News. C'est Betty Milka Kiemba. Bo s'abonner na chaîne na biso ya sika basi ya Congo News. Et salami pona kotombola lokumu ya mwasi. Merci. Tofungoli chaîne na ba mama ya basi. Oloba pe lobini pona Congo ya basi. Ah, pona chaîne na Congo ya basi. OK, biso basi. Donc toi la chaîne na biso ba mama faut to fula ngoto loba makamba kitoko po tala kaka. Voilà. Et ça bien. Merci. Basi ya Congo News. Voilà. Basi ya Congo News. Une adresse mail mo. Basi ya Congo kitoko mingi. Hello, c'est Grâce Mbezi la celle-ci. Je suis Claire, Basi à Congo News. Donc voilà, le Kolangapé, moi c'est à Congo News. Donc voilà, je soutiens, je suis là, vraiment, mes forces, ma vie. Aussi, banalo beaucoup, nous surtout Basi, tout ça, animé, tout le mango, les couleurs. Donc, soutien à moi, je soutiens et je regarde, je suis scotché avec Basi à Congo News. Kitoko, ma casse, qui n'a pas mon école. You know bibi na ndako te. Makambo yo ucho sala bima okende olanda basi yo ucho linga. Obimi na ndako te sina ebiso na bi obima na ndako na lingi sute. Non. Na boy en tout cas na zo comprendre yo sute na ebite lo nyozo luka na age na yo. Na ebite lo nyozo luka okon ko bima na bana mo mike na o comprendre o te ko mi pédiatre. Ça y confier moi ça fallait. On a pas dénoncé en tant que pédophile ou quoi? On a pas dénoncé parce que ah j'avais nos opinions on a comprendre en tout cas et si mbaté nga bo ça na bana na mike wana et si mbaté nga vraiment na limi na nga souté. Ça y confier. Na lité on va pas vier nani? Moi ça fallait. Nana ketchup. Ah! Ya moto bimana bana wana. Ça souté ça maman. Ça kaya ngai. Moto atana keneki na zungika. Mais on se met ndako so baby sia moti. Ata kuto konsala mo libanda te kana kati ya ndako. Ata kuto bolingo ko lula na la ketchup. On doit on vient non fali. On vient non fali pupa. On ko lukaka mo si lokola nana ko ya ko mema ikaka na kati ya ndako. Et donc ni oye nana wa le kinga nango. Non. Pour être tu peux pas moi être. Avec la jion nous sommes là nous sommes baratés. Mbongo ni c'est comment aussi la libanda. Nous sommes andé nanda pour koko tabati nanda. Non. Et si basute que nous sommes bakuna pas nana ketchup. Non, que nous sommes bakuna pas photocopier nana ketchup. Et puis moi na maza mbali là. Mais ngana ebito on est allé na soutien. Wale est na soutien ngako na mafoke kaka mais na ebisi yo foke ne mais soko keite. Soko bimi na ndako yo te. Nyaona lobi yo soko bimi te. Makambo ngana osala yo. Makambo ngana osala yo ko craquer yo moko. Ou soit bima ou soit signer avec des mots parce que on ngana on la kisao na on la soke ngape na mwasi. So limisana nzamba wafuta limisana. Ngana olimbi sote mais na ebiso ba ate na malembe obimi. Soko bimi te okangami ko fana kati ndako o vivre makambo o na no vivate. Na la so ba filmer. Non. Et simbate. Non, et simbate. Ngana ebiso déjà vérité. Na ebiso déjà vérité na ngai. Soki oli ko bima na ndako te ndima o vivre oyo komona po ngabe na obana pe sikoyo oya ngaba filme abano soko na basani abano lamba ngomona bano saba course osa swelo musute yesa maintenant na kuna te na promettre yo kaka ba yo ko vivre ba filme na parce que mwana biso no so bana bato ngana ye biso déjà o ngana lobi na mingi na nga sute na baye na lembi na ningi sute ngana obima na ningi suko mono na kati ndako te ngape na suite décision na sala te oyo nga vie parce que ngana vandera yo ko ankoba na kati ndako yo na vandera yo moni na zoba na yo oba lokotela nga basi na kati ndako yo soki ngana obima nde na obima boso na zongi na ndako o mona na kuto te na kuto osu na kati ndako te. Pardon maman bana malimbi sanga. Na zupe na leçon. Ma beti na zu leçon.
Yo sakana bongongo. Junior. Ti bongongo na tuni yo komo sakana ngai. Do yo mon kokuta ni te na lingi buso banote moni make na lingi atate to solo la kate to benga na kate. Ozaka ndoki. Te ba une européenne do yo mando zanako. Bondo sani na jomodango. Ti na tuni bondo sani na jomodango. Yelo ba kika space. Ko bugendo sani ku. Na biki no kobenga ngali sute moninga na mati lelo banda lelo ti lobima esili na soda na di dombala oyebiso do na lingi kuto tate to benga na kate to sola kate kobenga anga to za garçon des problèmes kobenga te komeka ta kobenga te to bongo za kandoki na ba bongo. Mais vas-y, continue. Vas-y, continue. Non, bingo. Non, rappelez yo. Atterrenia. Non, rappelez yo. Mon grand frère. Obinga nga grand frère na loyenge. Toza ya nanga. Obinga nga grand frère na loyenge. Ya mai. So na joie qui roi la maman na wa boti yo et papa aboti nga na yo. Ongoza mwana nga liboso mbala. Za foutu na yoti. Na médecin na kana na fino libele ebi mama ezo sauter sur na milika moto ebi na tolo no omina. Komekate. Okusanga na baloyengo note. Olingi ni. Yemso lolo lingi. Olingani. Tu peux me donner le temps de parler. OK, vas-y. Vas-y ma case. Premièrement, d'abord, Nansengo merci. Alléluia. Nalingi na réanimer esprit na yo mon grand frère. Que nous sommes en deux. Ngana yo. Babota biso mibali. Deux garçons. Attends, laisse-moi le temps de parler. Toi, tu penses vraiment que je suis... Laisse-moi le temps de parler, s'il te plaît. Arrête de crier, si moi je suis pas ton ami. Non, je crie pas. Allez, vas-y, je t'écoute, parle. Ya Mike. Nalingo comprendre que tous en moussala et aussi en famille. Ce que tu fais là, tu fais la honte de notre famille. Dis-moi que dans un téléphone, boiti lelo. Ba maman kuna na Europe ba maman le ki ba yo kaka petit yo sakana nga yo manga fouteur kwa ba jona yo zonga yo manga kwa jona fouteur wana yo na comprendre hote ozwa mbata yo yakawa zalawa na besoin na bouger telelo OK pas noter lelo na zalana yo est-ce que comprendre on comprendre le monter fo zalawa zalana ngai boniko ta petit yo ka no biboye omoni jourana erobande ko benga nga jourana ne pse ko kina bande ko lamba un chéri maman azaki wana pembe donc moi ka mezaki yo lelo na zua ndeko zana ozonga te une semaine na zana yo voilà vrai Joe ozwanga ndeni maman a sala quoi est-ce que Joe no a sala na comme ça côté est-ce que ngada na ebiso te ko comme ça na ebisi OK ozananga une semaine ozonga te une semaine non to saka biso mi balé na ya to tala ya na ngai après to zongi shenga ta petit on ngana lo banongo ozo budenga yo o budenga yo OK te ozozanga OK te yo sakana Zonga. OK te. Olimisa. Na moni ozobeta moi ça va na baba ya bopani. Yo zana nyango ya otuna question ndenge. Na faute mère na yeka na moni na moleki nzela. Siko moleki nzela lukani. Mais les quatre, dis-les ça mon les quatre. La tunio. Les quatre. Voilà tunio. Oh. Oh tu le sais na ngala. O mo ka ebisi o leka. Azana Jona ye. Ayebisi o leka nzela yango. Azana nani? Leka nzela yango leka. Falon. N'habite so salon a chez sakana. Na lobi déjà yoki. Oya lobi wana déjà yango wana solo baksani. Maman. On ngamba sante ngolo. Yoki déjà yoki. Na bi déjà yoki. On se sabaje. La vie est serre. Yo so mala boy, serre, c'est là. Pourquoi il s'en va? Pourquoi il vient là? Pourquoi il vient là? Malembe tika ye. Olina benga mi. Maman. Chérie, yo ça. Yo ça na yo kan menga na zo ko chercher na. Yoka. Yo ça. Et ça va no suka. Na yo.
mukona ko yoka ngata na nzolo bengi ngai. Falon. Songa ma. Yo, on se va beto matia. Nani? Falon. Malembe, Sala. Ba violence en Oh, songi c'est la ngamba na la pesa yo. Mbonga nini ngala songi c'est. Malembe, omoni, ye moi ça confirmé hein. Nini? Okoka no makambute. Ça su on a lobé yoki. Omoni oyo bani ngai. Ah? Omoni kayondo ngo sabo ko kana makamute. Moni pa na ye. Tala. Tala te. Tala. Omoni pa na ye. Ngana koma pa na ye ça va. On tala na mi dem mi ko mi mangambu. Falon. Na be ngayo. Falon. Ah! Oko sanga la vie à mieux dinga muninga. Polingo ya mo. Hein? Non la kisayo. Ngala boke masulai. Ngala tonga la suprême. alobi yebisa Mike soki azo continuer ba vie wana na ko sala lisusu eloko te pona ye. Grand frère nanga, naza a besoin ozwa conscience que tozaka ba mibali mibali. Oyo ça les a vite. Tu gagnes quoi à ça? C'est ce que tu dis na ba mibali mibali tu mwenga. Et saloni. Non ko tia mweyo te parce que ba bota biso mibali. Voilà. Na respecte ça. Ko pousser nga te na s'énerver na comme na niveau ti au simbaka yo na nzoto. Oh, donc yondo zana ko simba na nzoto. Mais si on continue vous ba na mibali ba beta jour. Tout réuni butu mo il passe na combien de fidélité na boa caractère mon. Malade que tu es. Oza vraiment malade. Ce qui n'a mibali wana ba permettre à vivre na yo, ba ye baraté. Moi je te dis, non confirme que ozara moi mobali le roi bango. Na yebi yo. Ceux qui ont continué à abuser réputation en famille na biso, non ils sont musika na nga. OK, yo beso ko continue ko abuser na identité na nga, na ko éviter ce que non sous. Oh mon ngai. Oh mon nga. O me ka dos ben mali ben na tongo comme ça on me ma bolumbu. Des trompes de pression ngelo. Na quoi qui ba des trompes de pression. Oza loko la ngai. Oza loko ngesa ngelo te. Et on la ngana ça c'est quel en foot moi il a besoin na famille n'importe quoi. Oza nani yo. Nani aloka yo. Na famille son loka. C'est le côté kataye. Bon kataye. Kataye. Bato kate za babino. Oza ka Mike na yebisi yo. Oza ya na nga mobali nga na landi yo. Oza mi bale. Sans continuer ka ba. Non so na mtolo. Lo be solo mo non so na mtolo. Na luka mtolo metisika. Do mo dizana. E fandi ne ba so mo non so na mtali boss na inaugurer ko swang. Non inaugurer. Pendant que nous avons des la bouton, nous avons la comprendre que nous avons fait ça kaka vini o. Na tuni nzambe na bongo, na bi papa venez za munene. Na yo mona signe ya ba brick o. Nde na comprendre penza vision nzambe te. Nde na soli na ser abimon. To ke les places nzamba la kisibiso to ko comprendre nyonso kuna. Et comme on a vu son gâteau, comme il y a une porte, on se voit là. En tout cas, on a tourné un Zambé. Tant on a monio moi si. Mais tant on a moi si, na kati na on a mon amobali. Na tout ni Saint-Esprit. On lui montre le belangani. Par là, na yo comprendre. Nabi, ok, c'est en réalité Nzamba Sala et moi si. Mais il y a des réclamations aux osenge commissaire mobali. C'est Nzamba lingio. Eza bato ebele bakota mabele saka Nzamba sunga ya ye banzela na ye. C'est bombelo komoko biso nyonso to ba créature Nzambe mais biso nyonso te to ba na Nzambe. Bakoma ka Nzambe au moment où oyambeli yes merci Saint-Esprit le kwa mokonzi pe mobikisi. Bakoma ka mwana Nzambe merci Saint-Esprit. Tango ondimeli yes le kwa mokonzi pe mobikisi. Non mono kolela, non mono kofukama, non mono même se belé. Na tuni Saint-Esprit, elingi oloba nini. Zambe na kembo ebisinga, ozoloba, ozolela, mabeba sala yo, merci Saint-Esprit. Yango etinda o mikweisa. Na ebite so na okosa. Nzamba lingi o ser. Nzamba lingi o. Ser mimi. Aza muninga no mwasi, mais na yo kama moko ematanga ana makambo efo aloba kokanga motema na ote yebisanga nini sala ko se retrouver na état okomisa baninga na obasi loko abasi na yo ka Saint-Esprit bisanga ezaki na moment moko yo zaki mwasi ya baninga no basi mais molimo wana ekoli ekomisi yo nde mobali ya baninga no basi
nini tinda okoma bongo. Merci frère, en tout cas, merci. Nous avons tellement touché dans Maloba au lobby. Amen. Makambo Belo lobby, eza vérité, eza vinanga. Gloire à l'Éternel. Mais nous avons vraiment touché vraiment au fond de mon cœur. Amen. Nous avons loba na o boy. Si on a comme un boy, eza pour la plaisir té. Mais suite à ma déception, ma déception, nazwa baku ebele, nazwa kuna mobali mona linga mingi. Makambo salanga anyokolanga, na mona eke malamu na bandozwa na ngana zo sangana na mona bana basi entre nous les femmes. Et que ça mieux que naza na mona mobali parce que nazwa ba blessure ebele, nazwa ba humiliation ebele na niveau à mibali. Emsu mibali ba ebaka valeur na ngai te. Mibali ba traitant ngai vraiment comme vraiment un rien. Na tangu wana na mona ke na ko continuer te kozala humilier, ko continuer kozala ba blessure. Ya on a zora décision wana ke ngamo ko pe na koma mobali na bandozwa basi. Et puis na se faire plaisir na baninga basi lokola ngai. Ya on te sala ngai ke na koma lelo o nga na zali. Donc na sepela na nga boyende na koma. Na zana na moins de problèmes. Maman, comment nani? Betty Milka. Maman Betty Milka. Webi nzamba malamu. C'est Mimi. Pendant que maman Betty a loba. Nzamba memi ngai. Maman, au moins na mokili parfois to lela kapo to comprendre la langage en Nzambe. Mukolo to comprendre la langage en Nzambe ezala mutu mususu akufi okino pe mawate. Ebele mibali Nzamba bina biso ba sala mabe po bazala mibali ya vina ote. Na yo ka Nzambe azolobelanga et puis na mbunzu no na mona bakomi Flavien. Na habité na kati ya mibali na yo. Nzamba ebisanga o asala o pasi makasi. O asala o mabe koleke komisa obo eza Flavien. Na habité so na kosi. Merci Saint-Esprit. Nzamba bina ebiso boy. Yenda permetaka Flavien na sala yo mabe parce que zaki na maladie. Ayebaki soki bo continuer kozala. Olingo zwa maladie. Nzamba zaki na posa na yo. Omoni bilo ebele sala biso pasi. Eza Nzamba permetaka ngo po longola mabe musika na biso. Soki Flavien a continué kozala na yo, maladie azwaki libanda nga pesa o. Nzamba ko tse confusion. Nzamba nime yo ka pasi ozanga mobali na batela yo. Nzamba lingako. Longola na mutu na oke basala mabe. Loba katola na munoko na o. Nzambe a permetaki po longola nga na mabe. Amen. Nzamba permetaki po longola nga na mabe. Amen. Soto selo mwanke. Omoni sero zo mono. Soki atalisi yo lupango ezaki yanga voiture eza yanga aza na babie ebele matika kango abimi kote ya liloba Nzambe tala ye eske amabe okakola ye na nini ma comprendre avant tout Nzambe liboso yango yo poko ki osala. Amen. Est-ce que c'est peli koyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi? Na sepeli. Bible lobi o koyamba ye lokwa mokonzi pe mobikisi akokoma moto ya sika nyonso ya mabe ekokende akobanda na Nzambe marche ya sika. Est-ce que c'est peli koyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi? Na sepeli. Parce que na bon moto boeto mona ngo ka exercice salami. Mais laisse-moi te dire, tango mutu azwaka makolo na ye atie na ndaku ya nganga ndenge bata solo ka basepelaka ndenge moko pe salamaka na biso otondimelaka Yesu. Oh my God, merci Saint-Esprit. Lola etelemaka et pendant que no loba no yoka biso misato ndie ko mata koyoka nkembo ya Nzambe. Sœur Mimi okoyede sœur na biso na exercice ya koyamba Yesu akoma mutu ya sika okolanda sœur na libondeli oyo et puis okomona makambo na yo ko changer. Amen. Olanda sœur na libondeli oyo ozolanda nga na sima olobi nkolo Yesu nayoki mongongo na yo. Amen. Papa nakangi motema nasopi motema na nga liboso nandimisami etoza Nzambe na mawa eza na makoki ya kolimbisa masumu nyonso
papa nandimi mabe na ngai yawe sopa mawana likolo papa limbisa mabunga na ngai nyonso yesu nandimi yo po nandimi koyamba yo na bomoi na ngai lokola mokonzi mpe mobikisi nandimi kotika mabe na ngai nyonso yawe yamba ngai na mboka na yo nkolo petolanga na makila na yesu komisanga moto ya sika alléluia wana ma sœur otiki nga na bondeli Seigneur nous te rendons merci Jésus Seigneur nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux Yahweh tu as dit dans ta parole tu ne rejettes jamais ceux-là qui viennent à toi Seigneur tu as voulu que ton enfant Seigneur ta fille puisse t'accepter aujourd'hui étant Seigneur et Sauveur dans sa vie Seigneur manifeste-toi parce que l'œuvre de la croix n'est pas vaine oh Jésus Seigneur tu nous as sauvés tu nous as rachetés et Yahweh nous croyons de tout cœur Seigneur que ma belle union se limbisami poza moto te po bosana te nzambe na bikambo Yahweh yamba ye nkolo na mboka na yo Yesu pepesa ye makasi makoki ya kotambola na olibela na kombo na yo Yesu ozali mokonzi mobisi mpe mobali te tobonde tolobi merci Jésus Christ merci Jésus amen amen okay. Dans ce film, on a verset 24. La Bible dit c'est pourquoi. Oh, oui, quand il y a verset 24, là. Toi, en Romain. Romain chapitre 1. Garçon, alors comment ma casse. On a verset 24. Non, yoka. La Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité par les désirs de leur cœur. De sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. De sorte qu'ils déshonorent. Désir. Donc, désir n'est pas désir. Désir. Donc, désir est un mot biblique. Mon frère, la duchesse. Binga ma sœur en attendant. La duchesse. Je préfère t'appeler la duchesse. Donc, il y a blasphémé. Donc, il y a désir. Donc, nous avons soif. Est-ce que nous ça? Si, ça y est. Dieu les a livrés par les désirs de leur cœur. Ce qu'on a versé, c'est comme un soif. Et même leur propre corps, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Des ont servi créature au lieu de créateur. Parce que Dieu les a livrés à des passions déshonorant leurs femmes. Ont remplacé des rapports sexuels naturels par des relations contre-naturelles. Et ce qui en a été dans 27, la Bible dit, de même les hommes ont abandonné des rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis des hommes avec hommes des actes scandaleux. Pardon, pause. Tous on est pause. Pause, pardon. D'accord. Au moment où a commis chapitre, alinganga tes amboakela. Pour ma camionette le bio c'est comme si tu as le bilanga. Azul sera que non ma camionette ça la canne c'est pédana. Et amboakela. Continuez amboakela dans le chapitre 14. Na lungwe na chapitre 27, na souka na 27. Oui, to kiti na 28. To souki na 20, na ye na 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Zela donc continuer na déréglée. La Bible dit dans les livres de déréglé. Donc, régler ça là, pas vendre passe, déréglé. Donc, les boum comme ils déréglent, tout le monde n'a pas vendre. Ils ont tout pas vendre. Mon frère la duchesse. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Bilobi batu ya sexe mon côté ne va s'attacher. Sexe opposant. Tu vois, c'est ce que toi tu fais là, comme la Bible le dit dans les livres des Romains, on a qu'au déshonorer corps na yo yomu. Yanga moko. Nzamba salio. Yanga moko. C'est mimi pardon. Chaque fois qu'il y a qui d'accord na moko. Tu connais les chaque fois qu'il y a c'est mina boy. Mais ça moko. Mon frère. Na moi de demba chaque fois tu me mélancoli.
Oh, mais là, nous, comme il m'a mis la tête. C'est une mise d'accord dans la mon pardon. Oh, mais là, encore. Oh, mais là, bon fort. Mais yo, sali oyosati. Mon frère, oza muntu onzambe akeli na image. La Bible dit Dieu nous a créés en son image à sa ressemblance. Dieu n'est pas bête. Son nzamba qui n'a pas ça aux la mwana mwasi. Na volonté na a créé mwana mwasi. Les nzamba tant akeli o mwana mobali, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Pour que yo luka o corriger nzambe bisa nzambe te ndeti batu nsu totala bango na ba image bazoloba. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu des sentiments à l'intérieur de moi, je me sentais que je suis une femme. Non, Dieu ne t'a pas donné le sexe d'une femme. Appelle ce sexe mon féminin. C'est Natal. Natal na sa mutu de ser parce que tu es un homme. Mon frère, oui, mais tout ce que tu fais, ça va passer. Ça va passer. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Oh, nous sommes toujours ça, les hommes désir yamote manayo. Voilà pourquoi la Bible le dit clairement. Et bateau yo ba sala marambo yozo sala o yozo sala lelo mbano na bango ezali felo. Bien aimé, l'enfer existe. Bien aimé la dichesse. L'enfer existe. Et ça li soloté. Et ça fait ma illusion te li felo et alors ce que li feloté, abandonne d'abord cette vie que tu as. Reçois Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ dans ta vie et ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures de Dieu. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est un ascenseur, on a l'air ngoulou. Faire la dichesse. La Bible nous parle beaucoup plus de paroles, maloba. Kolia, la nourriture n'a rien à voir. Il y a oui. Quelque part, Bible est compliqué, ma parce que sa troisième femme. Attends, elle n'est pas deuxième femme, il faut faire ça. Elle n'est pas première femme, il faut faire ça. Frère Mike, il faut tout comprendre que Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Jésus-Christ est aillé. Il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Alléluia. Mais je suis venu pour l'accomplir. Aïe pour na kokweisa, mais aïe pour na kokokisa. Alors, les gens ont focalisé plus na makambo au Ancien Testament et loba par rapport à la viande sacrifiée aux idoles, tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi dans les temps de grâce. Tu vois, Paul a lobby, ce qui mouninga na yo. Paul il a une conquête. Paul a conquis. Voilà, il y a Paul. Paul a dit que dans le livre à Corinthiens, comment ça on a conquis bat ma côté aux autres qui m'a bat. Conquis. Paul a dit que c'est des boutons, mais à mon nini. Bon, oui, Paul a dit qu'il est un mot puissant, Dieu l'a beaucoup utilisé. Et Dieu n'a pas voulu kolongolae kunkiwana parce que nous avons besoin de Dieu n'a pas voulu kolongolae kunkiwana. Alinga yango est la faiblesse ya Paul. Voilà pourquoi Paul dit je me glorifierai beaucoup plus dans mes faiblesses parce que c'est là où se manifeste la force de Dieu. C'est Mimi. Nous avons ma Bible ezokende. Nasi sabiero pour nous risquer na bonga na mutema pour nous sentir malobelo na olinga na résister mais okota nasi sabia na ngasuka ki pagano yango pour ni na okende boye c'est mino comme un chrétien bon frère alléluia ni par la force ni par la puissance mais c'est par son esprit que les hommes ont témoigné de la part de Dieu. Non, c'est lui qui s'est ils ont touché et les reins. Dans la première barre, vraiment, ma carte va passer dans le monde. Ils ont déverrouillé, mais si quelqu'un sont montés, mais les acquis à Koukangama pour que écoutez à monter, Manayo et Fumois. Oui, à Maïs, nous voyons mon principe. Pour faire un souk, on a l'ingaki au makasi, mais ils ont carbone, parce que Manobu va sauter yao. Ils ont kota, ils ont percé, ils ont pris ça la pose à la tika, landa kuna motinga mingai bofo motinga mingai olukani na pinangai bofo tikangai bofo tikangai nini nangai bofo nini nangai na mena tini ma
Je peux boire de l'eau chez vous. Frère Mike. Déjà, maintenant, on commence Mike, mais un jour. Bon, Mike, la duchesse. Alléluia. Nous pouvons prier. Amen. Tu peux bondir là. Au petit canon, il y a un sangano, tu bondir là. Nous sommes obsédés. Nous sommes obsédés. Nous sommes obsédés. Soisant ma coquille au Kangola en obsession. Nakitsa. Ozondima. Alléluia. Ondima. Alléluia. Télé soisant ma coquille au Kangola en obsession. Alléluia. Na obsession, il y a pédophilie. Na pédophilie, il y a homosexuel. Nous sommes homosexuels. Nous sommes homosexuels. Parce que nous sommes oyo. Azan ndenge moko na ye. To sangane kana sadra, to zipitra. Et l'homme monsieur samedi. Nous rebondis là mon frère. Amen. Nous pouvons prier. Amen. On va déposer bière na yo. Na tiepi na mabonde la zamu ta ko bungo la pe mutema comme jus d'orange. To melende il fallait un mélange jus d'orange. Azamu tuti azama sanga. Eza masanga. Comme jus d'orange, fallait ganga mbala na ganga jus d'orange. Ya to bonde la s'il te plaît. Nga na okende nga. To kangi mis to bonde. To bonde. Mais avant to bonde nga na poser une question. Mon frère, est-ce que vous êtes prêts à Yesu Christ pour la vie dans le vent est-ce que vous êtes prêts à Koyambaye na bon monde? Non, yambi, so bimi ono yambi. Nangaki. Yo ya yebindeni ya rosala pour que akota na vie na. Nandimi na. Ondimi. Nandimi na problème nek nandimi. D'accord, to kanimi sto bondeli. Mon frère Mike la duchesse Rolanda Losambo Nangana Sima. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour ce que tu as accompli. Amen. Wana nanazo sambela la duchesse ozo landa Losambo Nangana Sima. Nazo landa. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yepa ina yo. Papa na yepa na yo. Nandimi sami te naza moto na masu. Nandimi sami naza mutamasu. Na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo. Olimbisa mabe na ngai. Olimbisa mabe na ngai. Limbisa masumu na ngai. Limbisa masumu na ngai. Nazwi mokano kobanda lelo. Nazwi mokano kobanda lelo papa. Ya kotika mabe nyonso. Ya kotika nyonso. Ya kobongola bomoi oyo nazalaki. Bongola bomoi oyo nazali nango liboso. Ya kotika mabe nyonso na. Ya kotika mabe nyonso tu ya bofo ye mibala bataki ndumba. Nyonso tu ya homosexuel. Ya kotika homosensuel. Homosexualité. Ya kotika vi nyonso tu ya homosensualité. Ya koyamba yo Yesu lokwa mokonzi pe. Ya koyamba Yesu lokwa mokonzi. Ya kozala moto yo salaki nga nazala selon volonté na yo. Ya kozala moto yo lingai nazala selon volonté na yo. Mike oyo lingaki nazala mwana mobali oyo keli ngai lolenge wana. Mike oyo lingai nazala mwana mobali oyo lingaki nazala lolenge wana. Nazwi mokano na kozongi wana te. Nazongi nango lisuti. Seigneur pesanga makasi. Pianga makasi. Tambola na ngai elongo. Tambola na ngai elongo. Sunganga tango nyonso. Sunganga tango nyonso. Molimo santu pesanga makoki. Molimo santu pe makoki. Wana ovandi kimia ngana clôturer prier. Wana ovandi kimia ngana continuer prier. Seigneur Dieu de gloire, Papa n'a pas su merci pour Zamala. Yahweh, ezakaka yonde koko kokisa makambo. En tout cas, vraiment, Nzambe aza munene. La situation nous sommes vivre na moni comment que totika Nzambe te tukanga mami na Nzambe parce que bakandele kanga tellement makasi na bosa na Nzambe nazaki tellement déçu de na kanaki na mwasi wana na ndaku na mona vraiment que na koma epamba na mitunaki eloni ekoyi ko arriver na nga mwasi mobali akoti na nga mwasi musu na ndaku nazaki dépassé nazaki son estime na ngai te na koma ki blessé yango tinenga na sala makambo nyonso na uti kosala nazali komona su posa ya kozala na mobali te nazali komona su posa ya libala te nakoma vraiment dépassé dégoûté ya libala mais Nzambe aza monene na Kinshasa nayekutana na leki na moko ya mwasi Mimi Kabea asalela Nzambe makasi aza mwasi moko très sage asungi nga na ba prière
yena décor basai na nzambe moko vraiment nzamba pambola bango ba toucher motema na nga ba convaincre ngai ba lekisinga na ba délivrance ba bondeli pona nga nzamba sali ebele pona ngai yango wana malobaki vraiment fona iya vraiment kosenga yo bolimbisi na ya vraiment kosenga yo pardon na nyonso nasalaki limbisa ngai limbisanga vraiment tozala bien tozongana na yo comprendre ke bamabale ebele na poto to na Kinshasa ezobeba mpona kaka badéception diable azokota kokabola mabala epuis basi ebele bakomi na bango mpe dégoûté ya bamabala parce que badéception eleki bablessure eleki bahumiliation ya ndenge na ndenge yango etinda bango ta mosusu ke bakóma na bango mpe badesipien nde yango wana esala vraiment naza touché na ngam nasalaki mabe me yo mpo ndimi olimbisanga ondimi mpe pardon na nga omoni sans nzambe vie eza te biso nyonso tokendaka nesi na mwa baloyenge moko baapres soki mpena nzambe akoteli yo te omona okomi mpe perdi vie ebebi na nyonso wana fo tozalaka mpe na baninga moko boo bayebi quand même liloba ntango tokendaki na kino okutani na mimi kabeya na décor nzambe nda utilize bango bazala pene no nga mpe awa na terre natikalaki nalaki mpe na bacamarade na nga bamusulman mpe bateyi nga lokola Tony Kisema nalaki mpe na bachrétien mpo nga nazalaka na bamusulman te na kutu ya baeglise tout Elena Manzila na Christ vivant na ye na frère na nga oyo mpe nazalaki mpena na mokili surtout azalaki na mokili ayebi makambo ya mabe ya mokili ateyi nga mpena nalandi ye très très bien nazongi vraiment merci beaucoup ndenge nzambe azongisi biso su mobimba tala ambiance ndenge ekomi nakondaki nakoma ye mikuwa soki feli mobando te nde linga ozala pasi pepe kiala le millionnaire atiaki mpe mo bamoye mo azozanga na bapambola pepe kiala nayebele ona opesa pepe kiala te nayebi so do tout le temps azotindela nga Yves Lubamba azala na garçon aza sérieux tala makambo na production ndenge bimisi bato ebele lelo do ozomonaka no fruit oyo ya boti sopo mponaka eza misala ya bien po bato mosusu soki asala makambo na ndenge mabe omona mpe bafruit nango ezosimba te mais Yves Lubamba soki oyoki nano akomono sentir etya yo kimia na motema top vision donc ezomatisa bato tu oyo basala kuna na kati bake ilo na ngena ebiso yango wana na voix peut changer non mais naza moto oyo oyeba ete Dieu m'a totalement transformé. C'est vrai que eu la duchesse, tout le monde a la robe. Aujourd'hui, dis-toi que je suis en pleine préparation mariage. Hein? Naza na kata préparation mariage. Naza mena Mike. Selon toi, tu pouvais imaginer tu sortais avec un homme et tu prenais plaisir à sortir avec un homme. C'est possible. La duchesse, tu es au balanga bongo. Appelle-moi Mike. Mike. Oui. Ngala bengo Mike. Yum to kotinga na mondo. Écoute, on a fait le rêve. Tu peux pas sortir avec un homme. Je suis un homme. Je mérite d'avoir une femme à la maison avec des enfants. Franchement, des fois, je me demande comment on faisait de sortir ensemble avec toi. Et là, écoute-moi, mon frère, Jésus-Christ a besoin de toi. Tu vas juste te repentir. Nzamba lingi uzala na kati bilanga na ye. Bible ezobisa biso elanga eza monene me basali baza moke. Tu fais partie ya basali oyo nzamba aza na mbongo bosenga. Mon frère Elena Mandila HBM na kati manzazi bateya ngai depuis na ma ozosala eza vite na boyi na lobike na vivaka boyi na lia. La Bible nous dit rachetons le temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Mon frère, tu vas accepter Jésus tant que Seigneur et Sauveur pour sauver ta vie, pour sauver ton âme, ton esprit. La duchesse, Ndezaboué, Ngalema, Nando Betazol, Télé Siolo. Yonangai, toza bande komibali. T'es bon, le bossu de Zaïbana. Tozalaki na kata ignorance et bapéché. Ngalaïbi qui n'a pas mobile. Yondo Zalaki, Nengo Zalaki, parce qu'au bon wani po. Et l'eau n'est pas souci na yo. Même bon on a osé susciter. Yo me topé ça ngambong. Que mon Dieu te pardonne. Hein?
Que mon Dieu te pardonne. Omuli ba maimona na nga Toulouse na ndo sa bim su na odo na beja yulu ozongi sango. So ka otiki yo ozongi sango. Yo bi bana komenga na boma. Bana komenga na bomina ba maimona ona na odo na beja yulu. Occupe-toi de lui. C'est un monsieur, il a des problèmes sérieux. Je crois que tu as même pas que des problèmes spirituels, mais tu as aussi des problèmes psychologiques. C'est mon petit frère. Et il sait bien que frère, j'étais comme ça dans le passé. Là maintenant je suis un homme. Je suis à pleine préparation de mariage. Arrête de me suivre derrière. Ok, ça suffit. Sinon, mise à part. Non, laisse. Que mon Dieu soit loué. Eh, mais c'est... T'es là. Arrête. Enfin, si t'es petit, comment tu vas expliquer? Attends. Désormais, premièrement, Komboni Mike. Troisièmement, Kotia Kalisu sous la salle patinayo awati. Au côté tracé chemin mon sous-souté. Soit disant Mouto, j'étais là derrière toi. J'ai tout attendu. Au coco Lucas chemin mon sous-souté au salle, soit disant yem tabando peso bambou. Maintenant ce que mon ninga no mobile tabando peso bambou. A décidé Siko qui était à tracer chemin mon sous. Lucas comme moi si yo pe opé ça embo. Nga mécanicien. Alongoli singa na mécanique. Atiki singa mécanique. Na landae na zoka ba Argentine chez Siko ye atiki, Siko ye bisanga mena Siko nga na vivre ndé. Et tu sais on a quota déjà na linéma. Monsieur, obi soko lo banga bo tu me donnes la colère. Je t'ai dit que ça soit la toute dernière fois. Au moins on kokaki o bongaki o sala et si o sali. J'étais. Allez, tiki na rien côté. Tiki ka. Mbote na bandi nyonso ya basi ya Congo News. C'est Betty Milka Kiemba. Bosabone na chaîne na biso ya sika basi ya Congo News. Esalami pona kotombola lokumu ya mwasi. Merci. Tofungoli chaîne na ba mama ya basi. Oloba pe olobini pona Congo ya basi. Ah pona chaîne na Congo ya basi. OK, biso basi. Donc toi la chaîne na biso ba mama fo tofula ngoto loba makamba kitoko po tala kaka. Voilà. Et ça bien. Merci. Basi ya Congo News. Voilà. Basi ya Congo News. Na adresse mail mo basi ya Congo kitoko mingi. Hello, c'est Grâce Mbezi la celle-ci. Je suis Pierre. Basi à Congo News. Donc voilà, le col moi c'est à Congo News. Donc voilà, je soutiens, je suis là vraiment, mes forces, bah oui, aussi banal beaucoup, bisous surtout basi tout ça animé pour me mango likolo. Donc soutien à moi, je soutiens et je regarde, je suis scotché avec basi à Congo News. Kitoko makasi qui n'a pas likolo.